Charles na ye protéger kanga lokola lichombe na couveuse okomisi na lokola rescapa naufrage Titanic kolina na ya diama Gisèle Wumba nana lobe yo mon amour téléfortifiant de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisèle Wumba kolina na ya diama Gisèle Wumba kolina na ya diama Gisèle Wumba nana lobe yo mon amour. Mbote bandeko Banana Nzambe, mes sœurs, frères en Christ, mbote bisika biso, bino bozali, mbote namabota mabino, kolonzambe, hapambola bino, bomo mesano, ndengeto mesana, ko yoka mateya, ya frère Siatula, lelo dimanche, bokota deja, pour mateya, elingi kobanda, dimanche lelo, toko kabola bongo, liloba ya Nzambe pamba te ndenge tolobaka tolesa nzoto me tolesa pe molimo bokota deja nazali komona bobosana te kosabone na wabino chaîne Diamant Noir TV ya Gisèle Wumba yende azali kokamba biso Nzambe apesa ye makasi tobosani te kuna na Bordeaux na mboka France epai wapi Mama Christine motema ya papa Maketo kuno na Bordeaux ndenge tolobaka atandele toko sala evangelisation tina lufu pe koningana mbote mingi Mama Christine nazali komona lisusu epai wapi Mama Angèle motema ya papa Jansi yepe alandaka biso mateya mikolo nyonso yango tozali kopesa mbote tobosani te na États-Unis epai wapi molandi monene ya mateya ne juge point ya frère Siatula papa Bombo Fifi na mama Mireille Makalebo bazali kolanda biso na mboka rale kuna na États-Unis topesi bino mbote na kombo ya Yesu Kristo tobosani te frère Jean frère Pablo frère Alain Antonio bango bazali na Lyon batikaka biso te pona kolanda mateya ya mokolo inga ya lelo frère Richard Lukau yepe azali kolanda biso epai wapi azwami na mboka Kinshasa. Alors bandeko bobenga baninga tokabola mwa liloba ya Nzambe po esunga biso epesa biso bilei ya molimo. Alors mateya lelo tokotanga na Biblia na biso na Psaume chapitre 121 verset 1 tina verset 3 to fongola ba Biblia na biso to partager parole de Dieu na Psaume 121 verset 1 tina verset 3 bo fongola ba Biblia tokotanga bongo na kombo ya Yesu Masia tolobi bongo amen. Alors tozotanga Biblia na biso na Psaume 121 verset 1 ti na verset 3. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Nabandeli susu. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Toké na verset 2. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Toké na verset ya misato elobi na biso nini qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Amen bandeko. Alors Bible jebisa biso na Psaume 121 verset 1 ti na verset 3 na tomboli miso na nga likolo
nazali komituna d'où viendra mes secours, lisungi na ngai ekouta wapi. Bandeko na ina yebisa yo lelo, ndeko yo ozali kotala ngai, ozali kolanda ngai, soki totomboli miso na biso epai na likolo, tozali komituna lisungi na ngai ekouta wapi. Nalingi nayebisa ndeko moko lelo ke lisungi na ngai na yo ekouta epai ya Seigneur Jésus Christ, epai ya Nzambe. Soki totomboli miso na likolo po toluka lisungi, toluka ngo na gauche droite te, po lisungi ekouta kaka epai ya Nzambe. Mingi bazali koluka lisungi epai ya bato, epai ya banganga, epai ya ba être humain. Tozali komikosa po Bible ezali koyebisa biso toluka lisungi mosika te. Lisungi na biso ezali pa Yesu Kristo. Mpona nini lisungi na biso ezali pa Yesu Kristo? Pamba te ye azali alpha, azali pe omega, azali ebandeli, azali suka. Ye azali solution ya ba problème na biso nyonso. Ye nde solution. Toluka mosika te, toluka solution epai ya bato te, toluka solution epai ya banganga te, toluka solution epai ya Nzambe. Et puis tokozwa solution. Soki topesi ba demande na biso epai ya Yesu Masiya, ye azali solution, akopesa biso solution. Lelo oyo bandeko na ngai, tozali komona bato mingi bazali na pasi, bazali na na minyoko, bazali na komilela, bazali koyeba te lisungi ekouta wapi. Soki atali na famille, baza na ndeko ministre te, baza na ndeko politicien te, baza na ndeko député te, baza na patron te, baza na PDG te, bazali na ndeko na poto te. Bandeko, bato ya lolenge wana bamoni ke vi na bango etelemi. Or ke na Yesu vi etelemaka te. Soko mipesi, opesi vi na yo epai na Yesu Kristo, vi na yo ekobanda ko continuer, pamba te ye azali solution. Toluka mosika te, tobeta mabaku te, tolela te. Soki totomboli miso na biso na likolo pona koluka lisungi, or ke lisungi ezali kaka pembeni na biso. Bandeko, Dieu est esprit. Nzambe tosambelaka azali esprit. Azali Nzambe ya bakufi te, azali Nzambe ya ba vivant. Na biso ngai na yo loka tozali kotala boye. Mingi basala erreur ke azosambela te tango aza na bomoi. Soki okufi makambo na yo pe esili wana. Nzambe ayokaka prière bawei te, ndaye yo muto kufi. Osambela ndenge nini? Basambelaka Nzambe tango ozali na bomoi. Tango ozali na bomoi, yebake moto akela yo, moto akeli ngai na yo, ezali bongo Nzambe. Fo reconnaissance ezala. Yo tango ozali na se, obeti Nzambe kara. Okipaka Nzambe te, osambelaka te, me ozolinga basunga yo. Bandeko, totala logique ya likambo. Moto yango okipaka ye te, osambelaka ye te, me tango ozwi likambo, okimi pa na ye, ozolelela ye. Soko asungi yo te, sima okomilela susu okoloba no, Nzambe na ye pa na yo osungi ngai te. Or ke tango ozali nzoto makasi, tango ozali kobela te, tango ozali bokolongono, tango bayebaka Nzambe yango wana, Nzambe pe esika azali akomona ke mwana ngai azali kotianga ka, azali kotala elongi na ngai, azali koluka elongi na ngai. Nzambe pe akoagir. Bandeko, ndenge nalobaka loboko ya Nzambe eza molai, loboko ya Nzambe suki te, me ezali kopesamela ba oyo bazali koluka ye na bosolo. Luka Nzambe na bosolo, okomona resultat. Pamba te Bible ezali koyebisa biso awa na Psaume 121 ke natomboli miso likolo, nazali kolela lisungi ekouta wapi. Nzembo moko ya sere na biso pe ya sonam
Marie Misamo elobaka te nzambe lisungi na ngai ekouta wapi, kobonga na ngai ekoya mokolo nini, lisungi na yo ekouta epai ya Yesu. Koluka na yo mosika te ndeko. Bien aimé, il est temps toluka elongi ya nzambe, pamba te makambo ekomi koleka na se ya mokili ezali pasi. So tozongi susu kaka na psaume 121 verset 2. Psaume 121 verset 2 ezali koloba na biso, même si le vent souffle, tout devient sombre, l'Éternel demeure le véritable secours. Donc, ata mo pepe eye, nyonse ye mo lili, mais le Seigneur atikali kaka secours na biso. Toza na secours mususu te. Mutu akosa yo te. Le Seigneur est notre secours. Lisungi na biso ezali kaka Yesu Masia. Jamais motoyo aluki Yesu apesa ye mokongo. Jamais. Esalema te. Lobozo luke na bosolo te. Soki luke na bosolo ndeko molingami okomona ke réponse ekoya epi ya malunga na oyo yozo linga na oyo yozo kanisa. Pamba te lelo tokoma komona nyonso ndenge Bible ezobisa biso ke vie ekomi sombre, makambo nyonso ekomi ya mabe, osala boye yango te, osala boye nde toloba na lingala poto, ozonga boye poto, osala boye ezosimba te. Mais Bible ezobisa biso okokima wapi? Okokima epai ya Yesu Masia, mpo ye azali mobikisi, ye nde azali sauveur, ye nde azali solution. Mais lelo oyo bato mingi amoni ke vie ekomi sombre ndenge Bible eza koloba. Bible ezobisa biso nyonso ekomi mabe. Il y a des périodes où rien ne marche. Et loko moko ezo marche te. Lobi menzambe nini ezo yela ngai. Mais fo balola elongi na yo po olela epai ya nzambe, olela epai ya Yesu Masia, po ye azali solution. Tosalaka erreur te ya kosimba simba, koluka kisi, koluka nganga, koluka soki nini, babar poto, kokangisa nzoto, nyonso nozosala mosala ya Satan. Ezali pe lisumu parce que salaire à péché nde ezalaka la mort. Nzela mokuse ezali koluka elongi ya Yesu, koluka kombo na Yesu. Yango nde ekosunga, yango nde ekosalisa yo, yango nde ekosala ke vi na yo ezala malamu, vi na yo ekende bien. Parce que Bible ezobisa biso dans toute chose oyo tokosala faut to associaka Yesu. Likambo nyonso oyo basosia Yesu eshuaka te. Mais biso tolinga kosala makambo na moto makasi, na lolenge na biso. Yango omoni ba échec ezalaka mingi. Projet na yo soki o associer Yesu okomona réussite, okomona réussite na ba projet na yo. Wana kuta eza ya kolobela te. Mais soki obandi projet na yo yo moko sanke o associer nzambe, tomona basuka nango ba projet mingi banda ozoyeba te suka koloba o famille, suka nango koloba o baninga o bandoki. Ntango mosusu ezalaka bandoki te, ezalaka manque ya sagesse, manque ya koassocie nzambe na baprojet na biso. Yango bandeko na ye lelo, dimanche ya lelo, ne juge point mpona koyebisa ndeko moko ke ata nyonso ekomi sombre, nyonso ye molili, vie ekomi pasi, kolia ekomi pasi, mosala ezali te, mais kolemba te, talisa elongi na yo epai ya Yesu Kristo.
luka elongi ya nzambe okomona nyonso ekokoma peto makambo na yo ekofungama nzela na yo ekokende nzela na yo ekofungwama nyonso ekokende liboso mpo namona nanu te moto abeleli nkombo ya yesu aeshue nzambe alingaka esheke te soki obeleli ye okomona réussite na yo okomona succès na yo tozwa baprojet na biso nyonso oyo toza nango ndeko ngai na yo to asosie nzambe to asosie yesu wana nde tokomona nzela ekozala pepele nzela ekofungwama ne jugez point ya lelo tozali kokoba kaka na baverset biblique mpona kolendisa bandeko na biso baninga na biso baza na bolembu bino bato boza na bolembu ozali kosambela mosambelaka susu te avant olala ozali koprie mopriaka susu te okoti bolembu nazali koloba na moto moko lelo bota courage telema soki okwei fo telemaka mwana na nzambe soki akwei fo kotelema fo kozalaka na courage ya kotelema eza te okwei libela satan akomonela yo soki okwei malgré baproblème malgré badifficulté soki okwei fo kotelema zala na courage ya kotelema nzambe akopesa yo nguya ya kokende su liboso ya koafronte lisusu bakomba oyo eza liboso bandeko bakomba ezali nano esili te oyo ali foremani ekosa bakomba oyo eza na liboso ezali mingi mpo satan atikaka bana nzambe te satan abundisaka toujours bana na nzambe mais yo mibengi mwana na nzambe fo kozala kolenda okolenda ndenge nini na bapriere na parole de dieu na biblia kotanga biblia ntango ozotanga biblia ozali kose fortifier foi na yo ezali kolenda ezali mpe kokola yango wana okoganyele yango bitumba okoganye bitumba na makofi te bitumba oyo tozali kobunda ezali bitumba ya molimo baganyaka yango kaka na bapriere na parole de dieu alors ne jugez point lelo ezali koexhorte ndeko moko amilendisa na kati ya motema ayebaka bitumba oyo ezali kobunda tona bitumba ebele nalobaka na misala na bafamille na bakartier na bacité na lisanga na bassociation bitumba eponi esika te koloba te o nga babundisangaka na bafamille nga babundisangaka na mosala non na bassociation ti na bandako esika tovandi bitumba ezali mpo satan alinga kotika bana nzambe na kimia te tokopema te tose preparaka kaka na bitumba tokose prepare nini na ndenge nini na bapriere na losambo na parole de dieu na komédite parole de dieu na komédite bapriere na koprie sans cesse kolemba priere te ndeko yo moto oza kolemba telema continue bapriere pamba te bitumba oyo omoni eza nano moke oyo ozomona te eza mingi me yo koka kobunda yango te moto akobundela nga na yo ezali yesu kristo masiya ye nde akobundela nga na yo tozwa mikumba topesa epa na ye mpo ye ayebi ndenge nini akolongisa biso amen frères et sœurs toyeba kobondela toyeba kosambela tokima mabe tokima mabe mabe mosusu atokima yango eza kolanda yo atoza kokima eza kolanda yo okokima yango okobombana epai ya yesu okomona mabe ekoleka mpo yo obombami na yesu mabe elingaka te moto oyo abombami epai ya yesu soki okangami na yesu okomona batentation ekoya mingi mais fozala na foi fozala na kondima to continue kosambela
to continuer kosambela jour et nuit pamba te bitumba toza nango ezali ya nzoto te ezali bongo bitumba ya molimo ndenge nalobi bitumba ya nzoto te kasi ya molimo bible ezobisa biso lisusu ke soki totene Ézéchiel 11 verset 1 les bienfaits d'une manière ou d'autre reviennent toujours sur le chemin de l'auteur ne cesse jamais de faire du bien wana bible eza koyebisa biso bolamu oyo tosalaka ezongaka toujours na nzela ya moto oyo asali bolamu donc tolemba te mpona kosala bolamu ngai te bible moto ezali koyebisa biso yango donc bamisusu omona nasalisa mingi na osalisa susu te nayeda bato mingi ngazaka na makila libate soki nasalisi moto esukaka kaka boye donc makambo so eyaka mpo edécourage yo otika kosala bolamu or que soki otiki bolamu soki otiki kosala bolamu wana nde satan a profité mais bible ezoyebisa biso ke le bienfait donc bolamu oyo tosalaka na se ya mabele ezongaka toujours na nzela ya moto oyo asali bolamu donc totika jamais kosala bolamu bolamu bandeko na ngai epolaka te bien aimé dans le Seigneur bolamu epolaka te tosalaka bolamu mpo ekozonga na nzela na biso lelo te lobi te ata ndele nga te mona lobi yango biblia moto elobi yango donc bolamu oyo tokosala na se ya mabele na mokili oyo ya se ekozonga na nzela na biso d'une manière d'une autre donc éviter ya kosala mabe mpo mabe mpe ekoya na nzela na yo d'une manière d'une autre alors ekoya mpe na ndenge ya mabe salaka bolamu mpo bolamu epolaka te moto adécourage yo te soki osalaka deja bolamu continue kosala bolamu po bible ezoyebisa biso totika te kosala bolamu oyo mpe bazali kosala mabe baya moke moke na nzela ya bolamu ya kosala bolamu mpo bakokuta yango lifuta nango na nzela na bango bandeko bolamu oyo bazotinda biso na bible ezali kozala motema avant osala bolamu fo motema na yo ezala peto mpona ndimi te moto ya motema mabe akosala bolamu donc ntango olingi osala bolamu sokola liboso motema na yo kosala molamu te bolamu na semblant mpo bato bamona ke akabaki mpo bato bamona ke apesaki non sala bolamu euta na motema na yo na kati ya motema obike na kosala bolamu euti na motema na yo eza te kosala bolamu ozo regrete mingi toyoka kawa na regretaka kutu ndenge napesa ye lamba na regretaka kutu ndenge na edaka ye na regretaka kutu ndenge napesaka ye biloko ya kolia na regretaka kutu ndenge nalakisa ye mosala soki osali bolamu kozela récompense na moto wana te moto akofuta yo ezali bongo nzambe nzambe moto akofuta yo me biso na se ya mokili ekoma osali bolamu ozozila moto wana futa yo azongisela yo soki azongisi yo te yo moto ya liboso moto asalaki ye bolamu ozokende otonga ye aza ingrate asala boya nasala ye boya azongisa te nayedaka ye azongisa te c'est pas à toi ya kozela lifuta na moto oyo osalisi yo kozela lifuta na yo epai ya yesu masiya yo kozela lifuta na yo epai ya nzambe yo role na yo ezali ke osalisaka oyedaka nzambe alingi ndenge wana nzambe alingi tosalisana toyedaka eza te oyede lobi ozozela lobi kuna so ozozela
akoma boye mpo na nga non ezali maloba mwana nzambe akoki kobimisaka te soki akoma boye mpo na nga yo nani yo moto lokola ye nzambe moto asalaki ke à travers yo ya koma ndenge akomi mpo nzambe asalaka kaka à travers moto nzambe akoki kokita na likolo te apesa moto boye fo asala à travers moto okutani na moto aide yo nde omati olongi omoni kopambolama yango wana yo soko salisi moto ozomona lokola yo okomi nzambe non ozomema masumu apamba nzambe asali à travers yo mpo osunga ndeko alors yo okomisi yango eloko ya kosenga retour epai ya ndeko aza oblige te azali oblige te moto oyo osalisi ye mpe asalisa yo non wana ozomema masumu apamba yo soko osalisi moninga osalisi ndeko zela epai ya nzambe nzambe nde akosala récompense epai na yo ezali te yo otungisaka ye meboni nga nasalisa yo okipaka nga te oyedaka nga te ngamu nasala mpo azala tala balangage tokóma nango ngamu nasala mpo azala bongo yo mpo oyo ozala nani moto asala omoni tomitunaka bakestion pamba te tozomema masumu tozobeta mabaku na se ya mokili awa mpo tozoyeba te eloko nini nzambe alingi bible eyebisi biso boye kontinue kosala bolamu mpo okokuta bolamu wana na nzela na yo alors oyo azali na matoi ya koyoka ayoka mateya na biso ya lelo ya dimanche ne juge point na sepe na bino ndenge bolandi mateya na biso tokozanga te kopesa bambote na bato bazosoutenir biso na bapriere tolingi soutien na bapriere surtout botia biso na mabondeli mpo te nzambe apesa biso sagesse tokoka kokabula yango na bino tobosani te mama Julie Kama motema ya papa Martin Kama ya église Pierre Vivante bango bazali kotikala nsima te bazali kotia biso na mabondeli tobosani te mama Filo Mavinga nzambe apambola yo esika ozali tobosani te mama Ana Nzekani mama na Gladys Ntoya yepe azali kotikala nsima te azali kotia biso na mabondeli mpo tokende nango liboso tobosani te papa Vicky frère Vicky papa Vicky Nzonzi motema ya mama Prudence mama na Grâce nzambe apambola bino ndenge bozotia biso na mabondeli papa Lenkai esika ozwami na mama Vero topesi bino bambote bolemba te kotia biso na mabondeli tobosali te Pasteur Emankenda ye molongani azali motema ya mama Blandine topesi ye bambote kuna na Pierre Vivante papa John Makengo évangéliste topesi yo bambote kolemba te otia biso na mabondeli yo na molongani na yo mabeya tobosani te ye moko frère papa Brino motema ya mama Kabibi topesi bino bambote nzambe apambola bino soki bomoni nakangi nazwi bible natomboli yango nakangi seke mateya na biso ekomi na suka ne juge point ekomi na suka bandeko bosani te papa Edino frère Edino Panza Sango ya Congo ye azalaki bongo na nsima ya kamera papa Willy ye pe atikaka biso te toujours na technique azali kokamba biso nzambe asunga bango apesa bango makasi mpo tokutana dimanche ezali koya soki napesi ye mbote te ezali lokola na buki mibeko ya nzambe mama présidente mama Jetu Siatola ye moto asalaka ke tokamba baverset biblique oyo tozali kopasola
ezali bongo mama jetu surtout là nzambe apambola yo apesa yo lisusu makasi. Frère azali kolanda biso mingi na Nice, frère André Vundilu yalandaka biso depuis Nice, topesi yo mbote. Alors soki bomoni na tie biblia na ngai na se ya lipeka ngoyebaka ke ne juge po ya lelo esuki awa soki nzambe azongi te Yesu Masiya nde tokutani dimanche ezali koya satula okende malemba kolina ngai ya diama Gisele Umba kolina ngai ya diama Gisele Umba kolina ngai ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour